bizengi yango tali bomuta boga iloke la sekizengi ezate kaka couper ya munene na zombi o mabe couper za nango ya bien artiste musu mona pe ki azaki depuis na groupe tendo lobika ba pesa ba faux baiser à bien te bango ba be ki lelo biso tozalaki lelo pe toza lobi pe tozala bango bakokatana biso totikala kaka tant comme si moi quoi bou la terrasse nega Nathalie bonga ya musana ote ya musana to mo ngale kina bosakoli shako loba iloba mo pe pona ngai sala prophétie mo pona nga biso to bana ba petit frère à Jésus Maman Nzambe la ngai bazoba baza partout bazoba bakomi partout bampangi avana luba ya mutuya ouvre-feu na voiture bakangi ngai na chauffeur obuti wapi bino banani na kamati carte ya artiste na pesi policier kamati carte ya artiste balu siko na lata ki lamba verte na carte wana na photo na ngai lamba verte policier tanga balu ya talibo akanga lui ya chauffeur atanya simelo te ayeso tu liboso nga bandu talanga bo tali carte atuninga beta na vita nga bazoba baza partout beta na vita nga na utala ikaka ba moi qui pas capitaine na bango oka tana no dossier muto ya vito a vita kala capitaine bia batatango foro balukela ba makambo libere yake ni na bon s'abonner na ba bo s'abonner ki merci bongomone blog ebele na mosakoli shako bogo se retrouver ya ma ya bien vraiment. Merci, vous s'abonnez, pardon. Vous s'abonnez, na sengi bino. Merci, vous yebi pena pour s'abonner. Vous yebi s'abonner à la côté des rois de Ngonga s'abonner. Merci, mais bazoba baza partout. Bazoba baza partout. Bonjour, Kanaouté Koulouba déjà, tous en plein tournage awa, donc dans ce mois de temps qui est au Solana, papa Makaya aux artistes, biso boyebi na certain bon monde na déjà boyebi déjà qui est papa Makaya to Solani moi mukie donc pour nous développer ma soloka ningi zalaka na monde ya artiste. Un grand bonjour à mon boss papa Michel Chako depuis quelque part dans le monde et sans oublier maman Gili Oaza Molonga Ninaye. Bonjour Nabino déjà et bonjour papa Makaya. Bonjour Yaya, ça va? Ouais, très bien. Et bonjour encore au Bazolanda Bisso à mon boss Michel Chako, à madame Gili, je m'aimerai toujours. Ouais, voilà, on est déjà là avec l'artiste. Ouais, c'est bien. Papa Makaya, tout le monde est vraiment en plein tournage déjà. C'est que Mamba bien qu'on s'est préparé pour la 2021. Oui, Mamba bien ezala nango kaka ezala nango mais le ko Mamba ba YouTube. To me melande Mamba ezokinde, Mamba eza bien. Talaka casting mbiaka mutabenga bino. Makauza na rôle na masolo na sala donc yango moninga na ye. Ouais, merci beaucoup papa Makaya metongi parce que pour le moment vraiment papa Makaya ma solo ça ko évoluer ndenge vraiment na groupe na yo so dia marambe vandi to yo pour se baser trop donc groupe déjà groupe évoluera bien groupe MM évoluera bien ce que vous les kana chaîne nini ngana zana EVTV na RTP na EVTV na zo leka samedi 21h40 samedi
na 19h40. Mardi rediffusion eza na 11h45. RTP eza susu to leka susu jeudi na samedi na yaka eza jeudi ermi tala nanbo loba micro jeudi basimba micro te kamwano loba kaka RTP za jeudi na 20h45. Redivisé zali samedi na 11h25. Na Evi TV tozoleka samedi jeudi. Samedi na 20h. 20h45 et redivisé zali mardi na 11h30. C'est 45 pe kaka. Bang baling ba 45. Bang baling ba erreur. Peut-être c'est là bon. Yo talaki ba mona ke changer. Et changer na 11h30. OK. Vraiment merci beaucoup Papa Makaya. Oui bien. Bano basa ba groupe Nicolo. Ah bon. Vraiment. C'est pas même sauf combien de jours mais sur assis Sénégal pièce sur Hollande ça le groupe nae. Vraiment merci beaucoup déjà. Pe ba ko sala kutena producteur na bino nani patron de Bagishako Michel Chako tamona papa passé à Solana président zuka ya numéro comme pas mais yo tindele $1500 ndo sala bagag ve tindela ngaka $100 ngala sala lo ba pièce na bagaga bien lo ba pechango bango yo mais to boya bango tendenge prophète de Dominique Paulo Dominique alilo balobaga bango ngombololo photo za la bango ngombe pe ngombololo to za na bango donc na bata mabe na bata malamu photo za na bango. Vraiment merci beaucoup Papa Makaya donc soulever pour moi déjà important nous le biga le komaka ka moi mutu pe bengi pe mutu mona poto ndo biga ba jeune ba malelo siko na ngina tuna question na par rapport ya vision na bino pata obandaka théâtre to nomona ba Papa Makaya bazala vraiment na batango ngo na ndenge ba jeune lelo ba kumbela makambo ngo moi différence ezali to ne. Oui différence eza pour baza batu ba esika baza baleki ba nomé mela so ba bilamba basi mela so ba téléphone bana vision na bango baza formé te ba mbongo biso zoaka ba mona ngo eleki ebele pe producteur ko pesa été bon bango bo pesa $50 na sali musala na ya sali pe ba gag via edinga yo edina bulaga orgue ye azoki $50 tango siko producteur musuzu zo benga na pos akuna sese lo moko tu mwana moko basaki a bengselenga video a bengselenga bengselenga bengana basala kyango yo resenga 1500 pour na gag ezala donc changement makasi bana babina bangolo wango te basufri na ngote et puis bayebi yango te tilelo po bango nyosu mikolo bakomika ko sala role ya bizengi yango tali bo muta boga eloko la sekizengi ezate kaka couper ya munene na zombi o mabe couper za nango ya bien o mona elo musuba sani musuba sala o yeba to sala o PD be kizengi ozo yeba te donc jésus ko beba. Vraiment, merci beaucoup. Par rapport à YouTube, tout le bien YouTube, avec Mikolo Marambo vraiment et comme na YouTube, na par rapport au théâtre, c'est vraiment oui. Quand na par rapport au comme vraiment na best, au monde artiste, muso monde apé qui avec depuis na groupe tendo lobika ba pesa. Ça va faux baiser bien te. Bangba be ki lelo. Biso to zalaki, lelo pe to za. Lobi pe to zala. Bango bakokatana. Biso to tikala la. To memela bango ka tina dodo mbala to kela bango so ko mesika moko boye baba yo kilelo mwana bomba mimo mkebu taya oleka amonga pela sima na ze ta ko mesika mo ko bu la terrasse nega na tali bonga ya musana ote ya musana to mo ngale kina. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, très chers abonnés. Quand vous s'abonnez chaque fois, vous s'abonnez massivement, vous ne serez jamais dessus. La chaîne Nabiso Mosakoli, chaque côté, la chaîne moko chrétienne, chaîne moko éducative, ils ont toujours pour édifier, pour nous côté. Donc, émission moko originale, émission culturelle, tout yambara artiste Nabino, émission chrétienne, pézali, tout ça, la partage biblique Naba Nanzambe. Donc, merci à vous. Un grand bonjour à Tansi Touré, Babi, une malienne perdue au Congo. Et sans oublier Dorsia Ambala Pulga. Babi moi ça pemba ko tangu minanda côté. Tout ça toujours awa na Papa Makaya. Ya ngunge kota nango. Moi ça pembe ngunge kota muko. Cela tilamba mu ngunge kote l'autre. Vraiment. Donc l'appellation merci moi nangai.
journaliste na biso nangala lobani nelo nangala bakisa bosakoli chako loba iloba mo pe ponanga sala prophétie mo ponanga biso nto bana ba petit frère à Jésus soki na lobi mabe plus 243 89 78 65 485 numéro nange suki wana soki yo moko olingi na sima nango obaksi 207 côté ko tutela yo embadi. Vraiment, merci beaucoup à vous très chers abonnés. Bon, quand tu as pas Makaya en plein tournage à Wawa, donc tous en moi artiste vraiment ébélé. Car a toujours n'engé micro ya Moussako de chaque TV et les caralera partout pour nous avoir des nouvelles, des news moko original pour nous s'épelle ça abonner na bisonner n'insiste à chaque fois. Abonnez-vous massivement donc vous ne serez jamais déçus. Un grand bonjour à ma maman chérie Hortense Amba. Donc, un gros bisou à toi, ma maman. Et voilà, tout ça toujours à un artiste, tout ça, les et merci beaucoup.